Histoire bandeko eza kokoba. C'est reparti. Masolo na biso na libota oyo esika mwana mwasi oyo Kechi abala. Troisième saison yango yo tolanda balobi kende kopema na kimia. Awa titre film na biso repose en paix. Oza message tikala kanekulusu mokolo bakenda kokonda mowei. Awa tolanda na bandimbola avec Didier parfait toujours sans défaut sans tâche. Voilà to continuer troisième partie. Il y a film kitoko. Merci na IC Network Maison Christian pour la fournir ba film ya kitoko ya boye. Voilà ba réalité yela bato mingi. Esika bakenda kokota mabala. Mwana mwasi na mama bokilo likambo ebanda lelo te. Tala ndenge matata wuta batangwa nazo zwaze mitazo botate. Botate problème baloba. Mokolo pe mwana mwasi azwizemi bacholi lisusu babandi ko créer ba raison. Ono mususu azosala ndeka assembla ko sa biso poto lobate. Poka totika makelele. Et c'est reparti. Tolanda bongo troisième saison. Kende kopema na kimia. Lisolongo mokolango tolanda. Nana azaki na parcours bakote oyo. Akote na mama présidente. Mama okende wapeko nazokende pa na yo. Likambu non ça ne va pas. Moi si nangai asa na problème, asa malade. Yona ekotala yo. Eloni nezuye. Mama nangai aboyi kutu kopesa kimia na mwasi nangai. Pona nini? Na yebi nangate. Na yebi kutu te raison na ye. Pona ba comportement oyo. Mama. Bongo ugodia. Azo continue ko trouble mwana mwasi. Aboyi kutu kotika. Azo continue ko tieba ngambo na ba trouble. Nzambe nangai. Mais biso nyonso to traiter ki kana ye déjà na lisanga ba mama. Mais to singa ki na mama na yo a permettre bokino na ya vanda. Tala, conseil wana bo bandela. Ya on ko yebisa yo en effet. Sunganga yi na bondela mama na ngai pardon. Na lingi na ngate na perdre mwasi nanga. Ya liboso. Tango mwasi nanga banene ko bota te. Apanze sango mboka bobimba ono mwasi nanga za kisita mela milangi. Siko mwasi nanga ya memizemi. Abandi ko loba ono mwasi nanga zo kosa azosala semblant. Azosala ka bongo. Nana semona makamba boy fuma na mboko yo. Kobanga te nana. Nakoswa na ye. Nakofana na ito beta lisolo wangu. Maman, ça quelque chose. Merci nakena ngai. Pesa mo sinombote nakopesa. Oh bandeko. Likambo ndako ekomi ba mama president bakata. Toleki. Tala Kechi motona se. Ndenga la mukela kaka boy. Bébé. Kechi olingolo banini ko? Kechi mais lobelanga ko onyeso lingolo banini. Pone nini kasi? Ozo permettre moi si mon souso ya ko déranger ka vie na yo avenir na yo nesengo na yo. Soko continue boye. Eza kaka ko lobelanga indirectement ke na zo peso sengote. Alobela ki oke non. Okozo zemite. Siko zo zemite. Mitala nan. Est-ce que na lobela ki te yote ke nzamba za na contrôle makambo za mama na ngate. Te pona nini kasi? Pona nini ka ngai? Est-ce que oza motema mabete ya mama na yo? Est-ce que kozanga motema ya moto ndeso sala mama na yo? Pona nini ko? Kechi opposanga ba question wana mpe mbalebele. Mais tisiko na kasi yo mososo ki réponse? Mais mutakosala oya koki. Mais nasuka nzambe ne mutazwaka décision suka na via moto. Chérie, nasa mobali na yo. Eza na opinion na ngai nasalaka oye bongi pona yo eza mama na ngate. En plus mais comme déranger pété pona likamba mama condition na yo ezo senga te koza na basouci belé yo ko sopaze mika boy. Mbano s'il te plaît, Nabondelio.
Merci. Merci. Parce que ozaki ka wana pembeli nanga na tango nyonso. Chérie, eza devoir na ngai. Toujours nazalaka wana pona yo. Pe nakosalaka yango tina ba effort na ba capacité na nga nyonso. Parce que je t'aime. Ngape na lingio lokola, je t'aime beaucoup chérie. Ozaka yangai la seule. Ozaka moko wangai o natikala nango na mokili oyo. Kolobalanga boite papa. Na lobelo boite po nini? Parce que ozo comprendre te qu'est-ce qui se passe ici. Oyebite. Te na kufi misote. Yoka ngai sikoyo. Yoka ngai tala. Esengeli te obandaka komena saka mwana bokilo oya mwasi na présence ya batu. Ti batu nyoso na mboka bakomi kokota makamba ngo bamoni ke ça ne va pas dans la famille na bino. M'en fous. Etali bango etali ngate. Etali ngana nini? Oui bien, na bamboka ndeti boyeko. Oyebi, kala mingi te. Okokopode ke mutu moko te akobanda ndima yo. Kandi ngozokende boy. Ça va likambo te. Yo pe tango na kokoma na trouble na kobenga yo bongo yo yate. Ça va, ndeka baloba pe eloko yo baloba tala. Oyebi, likela cheka makele mingi asuka kapenza na libumu ndeke. Ça va, zela na kobenga yo na makamla nga bongo yate. Ndeka na lobi. Ndeka kakipiatu asuka na libuma ya soso na makele bele. Mama ugodia aboyi tolia ya mobali aboyi tolia bana mboka ba ngwana bakutani na mama president libanda te novana nga ya mama kobanga te yakaka na kiti toyebi mama president auti ko mwana nana mwana mobali a se plaindre aleleli mama president lisanga ba mama ekota su makamboy po c'est comme si toleli liboso kota ki bien te. Ah, boye madame, merci. Si on a personne ni omelako, ah bonga naza mopaya vraiment pas na yo tala. Oui bien comme buzoba, ce qui na yo oyambinde ko na yo, olobi ke no zandeko okoyamba ete. Alors pesa epe eloko komela te loko pa kolia te. Non ça va likambote. Biso to sa buzoba te. I heard you. Bon, na oki ke ozala posa ko monanga ya solo. Ugodia. Eza na lisese moko loba. Eza kaka moninga ya solo. Ndako pusana pe kolobake na kolobela yo. Mais soki moninga moko alobike na lingaki na lobela yo, c'est kaza moninga te. Mwana na yo ya mobali nana aki kotela ngai. Alobi na fandisa yo to sola pona relation na yo na mwasi na ye. Nazoka yo. Tala mama na ngai. Tangu makambu ezokoma trop elekindelo batu babandi ko kwa kizepe mutu na kati batu mingi baza kwa kizende yo oza na relation mabena bokelo na yo ya mwasi pe batu babandi ko loba keno yo nde mutu lekisi pe ba reaction eza mabe trop Kechi tala saka mwana mwasi oyo kala mingi te abali mwana babali na mwana mobali aye na famille babokilo namoni yo pese chance nde vanda na famille na ye abota bana ye seke mutu aya ko déranger ye nino sa sikoyo ngane nazo déranger ye bongo te likambo te soki eza bongo ndenge ozokanisa namoni ke malamu yo kanisa malamu vanda okanisa malamu. You know when I heard that. Bon na yo ki o malamu bon c'est vrai nebi ke mwana nga mobali aiki pa na yo nebi ke aluka ki opona makambo ezokoya na ndako. Bon nako ndima conseil na yo pe nako zwa ta na raisonner. Bon lomino malamu pa ça va likambo te ngana ke na ngai. Merci pour la compréhension. Ba mama présidente basala kako bakosala. Mais moto azaka na moko na yaki tsaka pe matata. Moi si ngai. Au moins que c'est le temps to mona ta munganga atalo a consulter yo. Na komona docteur. Merci côté. Tala chérie. Namoni malamu tokende sikoyo. Tala kaka ozozwa makasi te ba condition na yozo simba te c'est le temps to mema makamna docteur ngana za munganga te na yebi nanga makamba ngote
Ah, yo petit ko tela nga ba souci beleko. OK. Ceux qui yango ko sala esengo na yo d'accord na okende kasi. To kende sikoyo te. Bona pe mamuke na komona docteur ka l'air moko. Na zela yo. Zela ngai. Voilà souci ya mwana mobali oyo mbala liboso mwasi na yakumba zemi. Voilà zo sala eloko penza fitir papa sengela sala. Madame. Aussi ça no côté ko gumba bilamba na yo. Te nazoka ngo penza nazokumba ngo malembe comme ça ebe bate chiffonné te. Lelo ba yokani ça va karater na aussi na nga mama. Regarde bandi. Atumbula mutote. Na monite madame na yo lelo likambo te, na ebite azali. Bon, azope manaye. Parfois azana posa omonote lelo. Zemi ndepte zo sala ebongo. Tonga na banda ko bota bana. Na banda ki ko sala ba faire nanga bien ko banda tongo ti pokwa. Na lali pe lobi na lamuki na sali ba faire nanga. Sikoyo alinga botela biso ya president États-Unis. Abotela biso nani? Tika mona mosa batavanda ko mama. Na yokiyo. Tango yo zalaki na zemi na ndimi, o salaki o salaki kako courage na ona makasi zalaki na ndimi esili. Ibon na loba nini? Ye mwese liboso memi zemi. Longola biloro nyoso misala ko sala ezali awo. Awa ba komi hôpital. Talash, moi c'est nanga docteur alobi ke résultat laboratoire représenté dans ngolo comme abete. Ilikolo baka ke non, tina ofana na hôpital awo ezala ngosu tozano maladie te. Tala mobile nangai. Nazomona résultat te lobi ke eloko ezate, mengai na nzoto nazomona naza maladi. Nazomona bien te. Ata résultat ya laboratoire bimi. Mais nzoto nanga ezoloba o kune balobi te. Pardon. Na bondelio. Benga ta adako wa sala garde maladie nangai. That means I'll go back donc to the doctor. ilingolo bakina songe la docteur. And on my way to work, I'll call her. Bon nanzela nanga mosala comme ça na obenga adako bongo aya kotala yo. Hey. Voilà yemoko kolonzoto alobi malamu natika na hôpital. Atako baminganga bapesi résultat moka malamu. O malade ezate. E mama bongo zemi yango yebiteke yaka na makambo nango. E yaka na ba caprice nango. Moko lango na atelier élève ayeye moko. Maître disparu. Lokola maître moi sasa na zemi. Mbala liboso pe moi sa ya maître azwa zemi. Makambe bele azo yekole. Yanga na kobanga banga komi kokima mosala. Contre sa volonté, malama batela mwasi azelisa mosala. To comprendre hier. Mais ndeni kasi maître nanga nana komi na nteti lelo na mosala. Lobi nebekte suki eloni esalaki kaya kite lelo pe azoya te. Nakati madame na yasa malamu. Est-ce que zeme so compliqué te? Likambo te? Bon, so na silisi mosala na benge nanu na yeba soki ndenge nini. Ada kwa zobenga te kobanga te. Nako ya nako kipe yeso olingi na salango. Te kende na atelier. Akozane bien. Nzamba sana contrôle makambo ko ndimela nzambe zana kimia. Au revoir. Papa nana alobi na ke l'hôtel a Ketchin hôpital. Na batela eloko la garde malade. Est-ce que ça malade penza? Na ebite o. Na bika ke no aza hospitalisé. Bon, ce qui peut awa ndako nazanga leloka makasi nazo sala te c'est bon que nanga ko kipe kuna. Bon, après ndako na moni mosala makasi zo sala ezate. Bon, ça va kene mona hôpital. Bon, en attendant tangu mama no wako ya yebisa ye na bimi. Na ke kotala moto moko oyo tsenge to beta masolo moko boy. OK, ça va. Bonne journée papa. Voilà bazaka na bango bien. Mais moka ndemta bebi sekambia sandako oyo. Oyo bazolanda mwasi azemi nani soki nkechi te. Na sima simbili kwangola soki tata bokilo na yete. Bazaka bandoki mai. Abiki na liko angola. Ala mukaboy na mbeto hôpital. Yesu we. Ada kope akomi garde malade. Ayeko kuta mutazobenda pema. Nini boyko? Na loti ndoto babe.
ndoto mabe ezaka lokola cauchemar moko mabe pardon adako sala nyoso benga infirmière moko aya nano ouais aloti ndoto elongi atata bokilomba loyo elingo loba nini bakanga bandoki te lero oyo maître na ngai nana maladie oyo ba laboratoire kutezomona teza nini ibeza na confusion makasi place wana mais après que basali ba test makasi na mwasi nanga bazomona ka eloko te mais mwasi alobi nzoto eza bien te tala maître na ngai nyonso te sengeli ka munga ngata la mona nakosa ote na sigere maladie oyo memona ndenga bokoko bon Ibe merci quand même pour na souci na yo mais nebi nanga te siko nenga bokoko na okende wapi na sala ngona note nebi ke ba médecin o bazo traiter mwasi nanga baza ba professionnel pe bazi ba ebini bazo sala tala maître eloko oyo médecin monité laboratoire pe susu e monité siko osani bon nandimi ke nzamba asunga kasite bon likambo te tela babakalise bando beba bango kobanga nde mtesalaka boye moto alingi kaka moto alingi kaka guérison mbala moko baprocédure ekomokende molai yazo komobanga likam nini ko pardon est-ce que bokotela te nano mwana na libumu soki aza malamu to te mpola nini te eloko te juste curiosité kaka nayeba soki mwana ndenge nini bon ça va ça wana swana docteur kasi likambo te akomobanga yepe mobali pa azobanga maître likamni nezo déranger yo elobelanga na noko eza nini yango Ibe nazomona ka na mal à l'aise bon naza concentré te na nyonso nazosala ezosimba te nayebele koza motu na yo eza mwasi na ozokanisa oui tant que yazaka na hôpital nga pe naza concentré te maître nayebele kozo déranger yo mais nakomisika nzambe merci lelo parce que après tout mosala oyo toyelaki awa tosala yango mpe oyo ekotikala ekosila Ibe esengeli akende mbango na hôpital bon kobosana te kanga biloko nyonso kanga telie mpe ntango moto wana koya ti moto wana oyo ya garde-robe 25 000 eza reste na biso fort comme ça ozwa yango bon ça va na gérer likambo nyonso merci mingi ça va malembe maître malembe yanga komo bimselongi ya mawa na mosala azangi concentration mobali na ngai oui siko boke wapi nakei na hôpital kote ala kechi mwasi ya mwana biso nayoki kazoka malamu te c'est vrai so nazalaki na ngai na tande nakei na yo eloni ekangi yo kasi okomi okipe mpo landa ngai te tokende kuna eboza urgent ata lobi na okende te ça va likambo te ndenge olobi bon okende na ntango na yo moko ça va ata lobi na omona ye lobaka na système ke na boyi na nga kutu kokende lobi pete po lobi raison mosusu ekobima ekokoma lobi kuna ntango nalamuki namoni balamoo nakomi pepele vide nabengi bainfirmière bako examine ngai batali ngai alors ezobima nde silikama mabe parce que okoyaki na ndoto okanisi siko mwana na akomi affecté na kokoya wana oyebi ndoto yango ndeti réalité kutu ntango na lamuki nakanisi kutu azalaki awa mais papa alakisaka na ye sini ya mabe te pa na yo yango mpe nga mpe naza na confusion nazokamwa ndoto yango bon chéri oyebi eloko moko bandoto eza koapparaître te ndenge ezomona yango mpe ntango moko bato oyo monaka na bandoto bazalaka bato moko wana te vraiment oyo bakoki kosala bongo na réalité makambo lobi ezala solo mpenza voilà ndoto oyo ezoluka bato batuna mituna mpe bazwa biyano amoni elongi ya tata bokilo alobi makambo ya sika mpo nayebi tata bokilo azalaka bien mpenza banda na ya libala oyo nazalaka na kimia na tata bokilo nini kaka awa bandi na bandoto kebe koma o bandoki nde balataka bilongi ya bato mbano
papa na biso pa koti l'hôpital ye pa lobeki kotala kechi akoti bandi koluka papa batu penza sala ne misala malamu bokangi na mabe wapi kaka na bandoto nde to bandomona ye mona na epe adako na sima papa Are you living alone? oh ok déjà te naika sikoyo nzabe merci yako la sika sali yaka aye kotala kechi voilà comme pe moto malade bayaka kotala kaye Has any of my parents been here? est-ce que moko ba parents nga déjà baye kotala yo non namoni yanga ta moko te Even papa. ata papa te namoni nanga yete Maybe they've not heard. parfois That's very strange. bayebi te ke nazali awa I'm really surprised. bon ça va naza surpris But Adako has been here Adako to see you. ayaka mbalebele kotala yo Asking her about you. donc bango na ndako batunaka ete soki yoza malamu Where's Adako? ebo adako aza wapi na tina keke lukela ngelo kwa golia zoya tango adako pa komi tata pe na sima na sepeli komona yo papa boni ça va bien papa bienvenue kechi boni zo sentir sikoyo moke kaka bon na ndenge makambo ezokende balobi kaka lobi bakolibere nga to lobi kuna bon juste nasepeli kaka lokola nazo répondre na batraitement ngo bon esila nango lobi yo komi docteur avoloba kobima lobi soki bakotikala baloba kotikala wa pourquoi pas ok ça va nalobi kaka na bandenge na osentir c'est comme si moi makasi ezozonga bon ngai pe nalobi bon na se décider na ya kotala yo po parfois na oya susu te mais nasepeli ozo répondre na batraitement nyonso. Merci mingi papa. Ok ça va. Oui malobe bandi kolemba akanisi bandoto nelongi tata wa mona ke bangisi ye kechi Why are you crying? bon so le lapo ani What's wrong? nini ezuyo kechi I don't know. na yebi na ngate I'm just not happy juste nazaka ne sengote because I don't understand parce que nazo comprendre te what I have done to Mama. makambo ngoni nasali mamao That makes her hate me. ya yininga makasi tina nifazo sala ngaboyi What is this? sikoyo eloko yango nini oyo nga nasala ye I hate me oyo so much. esalika yinanga na motema na ye nini yango kaka Nkechi, kechi love is my choice. tala bolingo ezalaka shwa ya motu And my love for you is mpe bolingo nanga mpo na yo yango nde ezokonte sikoyo it matters than ezokokonte any other person. koleka moto nyonso oyo ezomona Love for you is still there. bolingo nanga mpo na yo eza kaka na place Please, s'il te plaît thank you. merci kechi Stop breaking Tala. my heart with Tika. tears and words. kobebisanga motema te na mai ya miso na yo na maloba na yo ndeka mobali no alobi bolingo ezalaka nango shwa ya moto okoforce jamais moto ti alinga yo likambo te voilà azwi confusion tata bokilo ti na hôpital aye kotala ye ebongo oyo abimelaki na ndoto nani nalikuangola vraiment oyo adako akimi mbangu na mai na miso bandeko nazobanga pardon moto aza na hôpital soki bongo aloba te pardon aloba bongo te pardon mpo mai ya miso ebimi na ntina mobali na ngai mpo neti osombi ata wewa ko otika kotambolaka makolo kaka mboka mobimba combien okotiela ngai mpo nasomba wewa soki nalembima na ngai makolo te baye basomba bawewa batuna basi na bango kombe batiaka mbongo kanga monoko na yo soko mpoza na mombongo akokontribue te na mosika yaya nana pardon tala kechi aseni nini esalami nayebi nanga te condition na ye ezokomaka mabe condition nani kechi aye na sango mabe mbala moko bato mitema likolo alobi nini oyokaki ete ti akoti awa alobi ke ndenge kechi santesa bie tozotuna nga nakasi eloko mabe eyeli ye te abotaka na malembe so alinga kufa mpe etali ye kaka kufa na ye boni ezoloba boyeko okodia maloba ya bongo ekobima mpa na yo te moto aza maladi no nzoka nde misusu kutu bazosambela soki akokende libela akufa kaka ya bakunda
nzoka nde bato baboya kechi bakosepela kokata sangwa liwa me bandeko nalobi mabe te likambo nini bandeko nga mpe nazobanga bakomi kokende mbango na adaku bake mbango na hôpital sango elandi bango na ndako ekosuka wapi tata na bango mpe alobi malamu nakende kuna nayeba likambo moko kaka nde aza mofiti na makambo oyo ye penza boya kechi kobanda bomoi ntina liwa mama na bango kutu azoya mbalo alandi pardon nabetili bakupamba bolimbisa po moto mpe abongola motema na ye kaka na bacirconstance. Voilà tokende kotuna santé. Est-ce que tout va bien? Likambo tote bakomi kokima bambango mobali motema likolo. Et voilà. Bakoma boye azate. Ake wapi? Akomi na kanda. Wapi kechi? Kechi za wapi? Malembe te papa, zana kimia. Kechi mtema papa, malembe papa. Suspense. Akoy mikali kali. Infirmière, pardon, infirmière yakae. Bandeko babakisi maladi mosusu. Bakomi mi bale na hôpital. Nene ko salanga boye vraiment ko. Donc si ko komi ni ngamla boye mona mwasi oyo. Mama, to sambela keloko mabela bango te o. To sambela pe nana awe eloko mabela ete o. Bakotisi moto mosusu maladi na hôpital. Mama komi kolela pona mwana mobali. Nana. Mama, te siko nana sola mukate. Bandeko, mokola ngo tolanda. Nana. Toyebi ndenge salaka. Soki moto a perdre mwasi wa lingaki makasi na motema. Bisope toza na souci pe toza na mawa. Soko bomi mama na yo kozwa nini? Bolo bela ye. Tala, balingi batina nga rapidement na tombe. Malembe, Tala, baloba batumi bale na tor na bango baluka raison te. Makambo oyo olobi contre mama na yo. Eza accusation ko iko prophète. Mazi, nako prouvango keza mama. Mama nanga ndem to alingaki malamu na ete. Mama lingaki malamu akechite. Pesikoyo asali nyoso aresi ko boma. Mwasi nanga na mwana ngai. Malembe ko malembe. Nana, koselikate. S'il te plaît, malembe. Mam, Nana. Mwasi. Oyo, ozana posa oboma na machette, osimi na loboko. Aza mama na yo. Kobosa na pete, aza pesu mwasi na ngai. Avant oboma ye. Malamu, bandano kobomanga. Papa, nakobanda na yo peo. Nakobanga te. Nakobanda pe malamu na bandi na papa. Nakoboma pe papa ko. Tala, kosabo eteko. Nana koboma mutu awate. Nana. Mama na yo, aza responsable te na liwa ya mwasi na yo. Zambe azuye na ntango ya lingaki. C'est fini. Pardon, Zana kimia. Toye awa. Pona kolakisa yo te tozana posa compréhension na yo sala. Kanda ezala ngombo paya. Tala. Malamu eloko kosala tikali ko angola. Tiango na ndako. Sinon bana mboka bakoya awa te po balela mwasi na yo baya ko consoler yo. Boye kutu bakoya te. Mwana tika tramontina. Do bino bokati nini? Papa siko bobani ko défendre mama. Bozo ko tela siko ngana sa nini? Ngana ndima bino. Tala malembe ko kitia motema mwana kitia motema. Oye ni solingo lo banini. Tala. Voilà mwana siliki aboma mama na ye. Mama seli mabe papa na lobela ote. Voilà bande ko tolobi ezande liwa oyo e kaboli famille. Botika ngai. Nana. Yaka nana. Okay, ekomi nini ko? Siko bolingo kende wapi? Na bimi na ngana longo na ndako oyo. Na kende ka esika neso na lingo ke wapi? Esika neso na lingi. Nana.
kosala nga boye te mpona liwa ya mwasi na yo vraiment asa kufi na ye 1 mois yango yo si ba décision boye mama ozoloba nini wana eloko nini natikali nango awa après ke yo bomeli nga mwasi ngai nana pardon nafukami na miso bato nyonso awa nayebi nanga kutu likambo te na liwa ya mwasi na yo pardon soko lingo bimbisa eloko wana jire nakojire nayebi liwa ya Kechi te pardon naluka pe liwa ya motu te enemi to motu moninga na ngai tela sikoyo nana pardon yo kata mama na papa nde bazoloba ko ata kopona komba Kechi pardon soki bakufi bakoki koyoka makambo zosala bako ye pa koseplate na makambo zosala pardon azwi décision awa te malamu abunga na ye merci adako ça va zo biloko na kotsa na ndako akendaki me bakangi ye pa zongi lelo mama bandi ko comprendre que oui likolo na ye aluki liwa ya mutu abandi kolela pesi ko soko lelinde mutu asekwi voilà batu batalaka ba conséquences te balinka kolakisa motema mabe tikolela mama tika kolela nansela basa mibale est-ce que o ezaka ka ye Kechi me ba o basi balela nani wana si bakunda bandeko oyo ezako liwa bomoi oyo eza bandoto to réalité Kechi azalaka na ye oyebi nga nde naza mobali na ndako soki nga mpe nalobi mwana kobota mwasi to mobali kozala bongo ok ça va bon tokoma wana te eza oyo nzambe apesi nde tokondima bon chérie oyebi eloko nzambe pa approuvé te eloko wana ekosalama te ya solo sikoyo mpo nini ozwi susi makasi na oyo ayibaki otaba na yo ngai tika nalobelo verité oyebi nalingaka taba na ngai na wana makasi pe ezaki pasi mpo na ngai namonaka taba abungi nga mbala moko yango sikoyo oza koakize moto mosusu moto na akize eza ye na akize moto mosusu te ye moto ayibaki nga taba mpo na ndenge abande kolobela taba wana ndenge abanda koloba ndenge abanda kotala ye na bando suspecte ye nana kobanga na yo te tika koakize moto aza innocent kala mingi te yo koyeba moyibi mpenza oyo ayibi otaba wana ndeni sikoyo olingoloba nini wana dispari nzoka nde ba message mowei azongeli ye kaka mpona message Kechi nzoka azolota bandoto amoni elongi ya mwasi na ye apese kaka message soko lukaka taba na yo abunga koakize pe innocent te bakanda na yo ekoakize mutu mabe asekwa boye epo asekwa ya bandeko auti musika asutuki ye moko na se ya moi makasi wone ezalaki ndoto ebo olingi nani arépondre hey nzoka ezalaki nango ndoto Kechi So this is how you finally became boy finalement nde okomi passé na vie na ngai ngai mawa azomona ke whip Kechi atika ye akomaka kobeta mwa batour na bandoto nzoka ezalina kaka ndoto apamba ndoto kaka ya pamba nini yango osolela boye likambo nini si te pe yaya Kechi te Kechi nauti komona Kechi naloti ndoto namoni Kechi biso mibale tobande kotambola na nzela ye abande kolobela nga likambo moko ke likambo yango nazo resonango malamu ok likambo te ezaka ndoto apamba eza nango réalité te kolinga te makambo wana elekela yo elongola yo kimia ada tala eza facile te eza pete te siko nde nini mbala moko nabosana Kechi ka ndenge wana
na yebi me kechi esa kei akepe libela akozonga susi mateo tela bongisa fina yo so ba décision tambola liboso ndeko nanga pardon okoki pe kokufa te quand même likolo na ye na perdre susu na yo ya na ngai vraiment Ada, thank you. Ada merci But ah it's not easy. mais ça facilité o Ada is olobengo not bien mais easy, ça pétété o na yebi mais na sengio quand même yo po limbisa mama I had to ah ça forgive va her. esengeli kana limbisa ye I had to forgive her. na ndimi That is behind na me, limbisa ye na zone so na tsena sima Hey. hey ça va likambo te koki nango ça va kitsa motema Don't do this to yourself. tala komisala boye te ko ah est-ce que et celui à qui déjà Ada, ada I am hungry. naza suna nzala te o What have I- nazalanga na posa kolia te ça va okoluka peti kolia nana okoluka peti ojolia oh olingi yo po kufa nini nango ko nazoluka nasala eloko olinga kolia mingi nazolamba ngo yango olinga kolia olinga madesu mingi na mabumu yango na kolamba olia Why is life wicked? bongo fi nanga boye mpona nini ko ça c'est très méchant How you decided to kechi yango olingi odeside okite otikanga ka boye nalelaka o na nsima mokolo yango ake na atelier tala banda avandaka concentré lokola moto azosala exercice ya yoga azomona kechi azokanisa kechi o bandeko nyonso ekomi kaka kechi akende na atelier azosala eloko te banda kokanisa Okay. maître Okay, I don't tell you. tala Where you- maître ndenge ozomemela makambo na osepela pete après tout okanisi mwasi oyo This woman, mpe na ndenge ozozwila yango moyen te Madame don't tala die. madame na yo sakufi deja You go ever see am forever. tala okomona epe lisusu te esili nango na mokili oyo esili Let me tell you, say, tika nalobela yo Eh? vanda no na ndako zala 6 lese months. ata 6 mois mpe ovandi na You yo want crop mais top. You soki want olingi to come. ose repose ovandi na yo mais I ibe can't afford to stay nakoki at te home. koluka nafandaka na ndako nga moko molai boye It strikes me like she's sala still there. c'est comme si azaka wana ndenge nazosentir ye mais otala boye aza wana te But in reality, mais en she's not réalité there. azaka ya kokufa aza na ye te And each time I think about bon the na fact that batango nazokanisa le fait que I'll never see her again. jamais nakomona ye mpe lisusu It affects me eza koaffecte psychologically. nga psychologiquement ah That is the only reason I Eza come la to seule the church, raison. because I cannot stay at home alone. nazwa na atelier mpona kofanda su na ndako te nga moko Well, bon that one a good reason. bon too. ça va wanisango baraison mais nabondeli yo pardon maître Even if you go come for soki shop, if kutu you come, okoya na you atelier don't do any work. tala kosala mpe mosala moko You te don't do any work. Pardon, You tika na yo, say, na you kill your wife. po ekoma o bato bayaka bamolobaka ye no yo bomi mwasi na yo yango wana bato baloba nini That's a very deep thing non to non say. non non eloko wana olobi eza malamu te boninga na boma mwasi na nga Okay, I don't talk say you ah kill your wife. nalobi teke obomi mwasi na yo maître ngai te omoni bato na monoko ndenge batiaka ko bato asongisongisi bakoya baomona yo boye ono olekisi mwasi mpo atelier na yo ekoma grave ah merci mingi ibe Mention it very ça va ndenge olobi malamu Ibe, I've eta always nalobi been etala yo very mpenza na bafrançais notengama wana Please don't mention. ti okoyawa mpe na miso ya client na ngai olobi mpe eloko moko bien te akotengama client akimi Chase away all our oyebi baclient na biso batanga with this your ti bayaka na bafrançais milai ntango yo kobeta ya yo ya kotengama ozangi client kota kuna sisa mosala tozonga na ndako bon ça va tosisa kosala manioko o mbangu tosala yango tokelalisa yango na ibale mpona akenda tosala fufu bon sikoyo soki nana aza te sikoyo oke yo moka kuna obe ofanda yo moko na ndako yo obangabanga soki bademo bakomobima awa na bafantome bon ngai nazobanga na nga kechi te o ntango azalaki na bomo yawa nasaki ye mabe te bato basalaka ye mabe bayebi likambo na bango bakobanga oyo nani tata na bango abimi na ndako mbala moko asimbi machacha bazotala boye tata bani kokwanza kwanza munu awa tata kwoi na se nini yango me papa likambo nini ko oyo nini ko papa ngai ye baloba teke no yende ndoki pardon mpo bato mwindo bawumisaka te mama omoni eloko te namoni ngai eloko te ça va kende kasi tala mobali no malamu te parfois esalango malaria yokati malaria ka ya pamba esalaka boye
o ba réaction soko mo loba déjà to loba teke te ato ya yebi likambo likambo ni sio ko papa loba na lukoni nango elo ni esungai naza bien eboka soza na comportement mo na boyenenge ni banguna baza sima na ngai oyebi eloko moko ozo lakiseke banguna baza sima na nga balingi nga na kufa balingi batinda nga mbangu na kati ya tombo siko banguna ni balingi batindo na tombo tala bazo tindela nga image bayebosani ke oyo eza kati na ngai eza na makasi koleka bato oyo bakoloba ke bakangi ndoki batala kaka tata oyo mpo ndenge azolobaloba mokili eza mosika te mpo ebanda kokata baconclusion. Eske ya solo tato ayebi liwa ya kechi a 4e partie yango oyo elingo banda elobela biso ekosuka wapi?